République démocratique du Congo, Moka etonda bato maele pe abwanya ya ndenge na ndenge. Botala mwana mobali oyo bozali komona, azali artiste monene, mais atangele nango kela cité azali kosala biloko ya kitoko ya bikamwiseli oyo bato batondali ebele bazali kokamwa soki azali génie, soki pe maele yango ayekolaka wapi. Binomo bozali komona, botala bilongi ya bakonzi ya ndenge na ndenge oyo ye asali. Pe ndako kitoko oyo azali kotonga la cadre toujours ya ba art na ye oyo amesala kosala. Mutu aboye esengeli vraiment gouvernement akoka pe kozwa bango en charge po ba se retrouver le mamayele na bango oyo bazali na yango po bazali ba oyo bazali pe capable ya kokende ko défendre Congo na bisika ya ndenge na ndenge. Boyo kabino moko tango amonaki kamera mbonda ekolo ndenge nini abetisaki mbonda kosala bandeko na ngai ba jeune oyo basalaka misala na bango me bosenga na ngai mpo na ngai nazoloba nini omoni eloko nazosala bamusu bazomona yango neti aventure me naza na kapasité ya koengage bato ebele kopesa bango ide oyo tosali baare ya ndenge na ndenge apart ya bapresident naza na miliard ya are oyo ya inspiration ya kotanga te mpona ke baninga bakuluna oyo bino bozobenga wana nazalaka na bango mikolo nyonso oyo nakutanaka na bango bisika bavandaka bamonaka makambo oyo me esengo na bango ezalaka nde balelaka ke papa omoni mayele ozosala oyo tolingi koyeba yango siko mwa ya kolakisa bango eza te puiske naza na makoki te ya kovandisa bango yebake bamelaka shimbok bamelaka biloko na bango me soki nazovandisa bango bazala ata na shimbok akomele te kopesa bien te tokosenga na ministre ya culture et art tala baye basengeli batambola na yo elongo bango oyoyo kobeta bango karate za bango peluka encadrement malamu esalama po lobi tokozala na besoin ya kopose ba art na bango to ko exposer yango na bisika ya ndenge na ndenge kaka mpona lokumu ya Congo biso awa tobetele bravo pe mbonda eyokani nga ezali ndenge tobana olela bibeme na kala na ndenge komi sikoyo nde nakoma omona bien mpona mwa badepense edimina namona esalaka bien ata tozalaka na mamawa yango toleli kaka tobimisi toke kude ekoma kosala bien lokola na bamboka mosusu mpe ezalaka bongo mpo navanda na bapont noir wana babrazzaville wana bibembe kaka mpe eleka na bongo nasepela nanga kote wana mpe bazo pesa 10 nolela na kala na bandako ezalaki mabe trop de dépenses bamisusu alelisa moninga ya koyaka basomele masanga mela me nasepela nde gouvernement na biso epesa akor ya kolelaka na kati ya mark bolekisi mango bakekunda wana bien dépense mpesa edimie po bato misusu bayeba te ata wana poye eza na mbongo po bato misusu bayaka basombela bango kaka wana te me ndenge bakolela na mark ezala kitoko mpona kodimie mpe dépense ngai koleka bimba kala ezalaki mabe makasi kovandisa ebembe place moko ndako okufana maladi mobo ya bien te ndenge toyebi biso nyonso nde kosangana solo wana epesaka lisusu bamaladi na biso bato oyo kotala ebembe koleka na cercueil kotambola kopesa na mbote ndenge toza na kati ya place oyo matanga ezalaki ma bien te mais lelo vraiment eza bien kolekisa matanga ebembe mbala moko na cimetière boye vraiment eza idea bien mpona nga na préféré etikala nde bongo etika kochange te. Lelo na Kinshasa bakinois ebele bakoma kosepela bango na fufu elala basusu kutu bapesa yango kombo hamburger basusu babengaka yango shawarma yoka santé ezalaka na prix te na saison nyonso esengeli baflui soki ebimi olia yango po flui vraiment epesaka nzoto makasi ebakisaka mpe baénergie mais lelo bakinois babunga na bango rumba alia na ebune ya fufu te kiasomba manga alia saison ya manga yango oyo mais bato ebele bozali komona baprofitaka na bango nango te tala oyo kutu azolia na ye lipa oyo mosusu azomela na ye shi kitoko te mabe makasi ebaka importance ya fui te bafe fui ezali fume ya nzoto ya motu mais motu azokoprefere kaka alia fufu parce que fufu azomona yango eloko moko ekocontribue eloko moko na nzoto me nzoto eza amidon eloko ezopesa motu mwa fume moke na nzoto eza kaka pa masango
mais fufu eza eloko moko te akoki akei na balabala amoni fruit asomba te même anana akosomba yango te azomona ke soki asombi anana neti abebisi mbongo mpasi mingi mpo baza ekotya ide nango te bayebi te ezali proteini na nzoto ya moto ezali konuri moto bazali kolandela kaka fufu ya masangu po limwetonda ekomi kilo ya mwana ata manga oyo bazoteka anana savuka mundenge tokosenga na bakinois boye bakozwa conscience professionnelle ekozala kitoko makasi pour la santé n'a pas de prix. Magazine Bonda Ekolo, magazine d'actualité, on peut s'arrêter dans information kitoko. Tokitaki sur le terrain content na Kinshasa. Bato maboma bakomi ebele pe sika kofanda kipakali susute. Bato maboma na bata normal bakoma kofanda esika moko. Botala awa tozali na victoire précisément na maison bazali komona. Botala mopanzi oyo kutu watambe na shimoki na yelo kona shebango. Toyebi te tala ola saki na ye alembi na ye afandi na ye oyo kutu toyebi te zaka professeur. Tokosenga na leta otala likambo ya maboma po na tangwa Kabila le père interpellaka ba famille bazwa bata maboma na bango babomba bango pe batu na bango mais ya kotika boto ebi pete soki pe SNPP sala carton sala kalisusu te dossier oyo eza à suivre. Tout ça yango pour la bolingo to bolamu ya République démocratique du Congo en particulier ville province ya Kinshasa. Congolais congolaise yo mutu ozalaka na idée ya développement ya RD Congo magazine Bonda ya Ekolo baleki ya Yezu apesi bino opportunité ya koya ko exposer ba vision na bino pona bolamu ya Ekolo mobimba botala bino moko tomesana koyamba batu na plateau na biso po mutu na mutu atalisa vision na ye yo mutu oza na ba ide ya malamu olingi mboka ekende liboso magazine Bonda ya Ekolo afongoleli bino ba porte yaka o contribuer na développement ya mboka RD Congo oyo ayebi ke aza vrai leader sala lokola baninga yaka na plateau na biso parce que eza seule adresse oyo eyambaka ba leader ya makasi pe ya solo to abordaka basi genio solo la politique économique socio-culturel religion pena basije mosusu oyo ezo contribuer na développement ya mboka na biso ko ba commune ya biso ya Gombe ezali géré. Nous avons un bourgmestre très incompétent na commune ya Gombe avec bango qui ne ko bonga déjà bo sote ko zalate érosion ko zalate parce que bango ba solada ba bisimbi et ça la passe de to monaka en cas de meurtre ezali ko salema parce que bandeko bato benga bango ba malfrant o ba yaka wana ko profiter na pona molili esika ba moni insécurité ezali ba bandiko molili ezali obscurité ba bandiko créer insécurité c'est-à-dire quoi to yebi conseil ba ko sala bangonde ba ko gérer ba commune o ezali base ya chef de l'état o yé moko azaka ya katia ko préparer pona et soutenir ndenge kaka bozali komona bango pe bazali balide oyo bandimi ko participer na développement ya ba quartier commune pour que mboka ekende liboso yango biso na magazine Bonda Ekolo to bengi ba leader ya solo pe to beteli bango kambonda tout ce qu'on était la commune na bino numéro na biso zali yangwana yaka benga biso to koyamba yo to za tatu solo na bino. Voulez-vous apprendre et devenir journaliste? Les centres de formation médias indépendants procèdent au recrutement des nouveaux candidats pour une nouvelle session. Que vous soyez diplômé d'État, homme de Dieu, docteur ou qui que vous soyez, les centres de formation médias indépendants met à votre disposition les filières ci-après. Les journalistes, la prise de vue, le montage vidéo. N'hésitez pas de nous rejoindre car ici, la formation se donne avec les professionnels des médias. Chez nous, c'est de l'expérience et du professionnalisme. Nous sommes les centres de formation médias indépendants. Pour tout contact, appelez-nous au plus 243 89 81 81 097 ou appelez-nous au plus 243 99 37 45 722. Je répète, appelez-nous au plus 243 89 81 81 097 ou au plus 243 99 37 45 722.
na nga Kongo tomonaka kaka bandako ya Masisi o mingi babengaka ndako ya ndele toyebaka te nini batongaka yango. Mbonda ekolo magazine d'actualité dépa etambolaki ti na village ki Kapa oyo eza na territoire ya Bagata na province ya Kwilu. Tokendaki ko découvrir bino moko boyoka ndenge nini bafabrikaka bandako oyo ndele avec impact na idéologie et surtout que ebimisaka mpe bamabota ebele kati ya bandako oyo. Mesegile na sana basi mibale na bana mine topikoli esobe le yango totiaka kaka liboye mpona kozalela kaka 2 mois 3 mois nakopikola esobe nakokata bambanzi donc bariske kaka anga moko parce que ndako ya liboso ekufi yango naosala lisusa mibale. Biso mbonda ekolo tolakisi bino kaka ndenge nini basaka bandaka ndelo bondimelanga ke bamabota mpe koto ebele batangaka bavivraka kaka na bandako oyo bakokola kitoko avec impact na idéologie mpe mingi okomona bango éducation kitoko koleka oyo azokola ba immeuble biloko ya boye esali kitoko yango mpe biso tobetisi kaka mbonda okokamwa okanisa ke tozali soki be wapi yeba ke tozali na Kinshasa botala eta ya po oyo ndeko na ngai tozali aka na Kinshasa mingi nakomi na moluku passerelle oyo boza komona ndeko na ngai ya kokamwa ya banzete na eta ya mabe oyo yango nde ekaboli village ya Putusele na mboka Bantaba bandeko oyo mingi bayaka nde koleka nzela oyo kosoba bantaba kosoba ba aubergine biloko ya ndenge na ndenge me baza kosufri na bapolisier ya pasi po kura kutu koto oyo ezalaka te mai ezalaka te me kote mpe nzela basamwe po moya koleka koto oyo ezalaka te bino moko boyoka nde nini bazali kolela liboso ya kamera na biso ozala na moto moye bokatisa eza te po ya malamu eza te. Je crois moko moni ne ba mama ba souffrir na ba kilo na mutu azoma ba basi manyo ko katsa na difficulté ako rupe pe aseti na nzeto na ko ina mai pe azoki yo moko moni ba mai tozomela propriété mutu osala biso ba eau potable koto azate kumpugintsele e katisiti village bantaba direct mwakasa ngana ti ekei kote ba Congo metela ba raccourci tozanango vraiment eza passé. Donc même pont ezate mutuka moye lekate moto moye kutezate falo benda makolo okokoma mbula nini pozonga mbula nini yo ebike ozalaka député yo ebike obesaka kopesa ba discours lokuta tala bisika kopesa ba discours kokosa ka population yango yo mais biso tokosenga nene bakozi mboka bozo ba responsabilité la bino boye bake Congo eza munene pe Kinshasa eza munene Kinshasa beaucoup de côté bandeko ope baza besoin baza vie ba vivre na esengo nyonso yango tobetisi kaka mbonda comportement ya burumese ya matete population bazo regretter nango makasi population bakomi kolela na kombo na yo otala kobanda otika bosoto oyo ekomi kobota bangungi population mosusu oyo baza inconscient bakomi koprofite na yango boye tosala kitoko te tellement que biso tolalaka te tango tokitaki wana tala population ndenge bakangaki na kombo na yo tozala na fulu te bato ka ya misala leta bayeba bimisa basalite baterase bango babwaka bakoza fulu oyo tozanga nzela oleka banyoko koma obima na fulu oso bayeka balongoli ba detrater basimi nzela bakei siko mbula yango banitano koma odinda soko mbula bani futo matala likolo na ndako tika lipole mpona nini fulu avenir ebeba bato baleka lisusu te avenir ebebaka mpona fulu tozanga na fulu to asalite oyo uta baterase mine bango baya basala misala bazi badeposa basima nzela bakenda fulu oyo eza bafulu ya terase nde balongolaka basalite na terase ole bakende yango baya kotia po bakozwaka baotala bagere ekende kobwakama mais depuis tomona baautorité ya ndenge na ndenge baya afule elongwaka te aokela biso duma mais aya asala réalisation lelo moko te ti akenda alongola loko te biso tozala na bamosusu bakufela mibali bamosusu baveve bamosusu bachomere toza na eloko ya kosala fulu te kasi bango bakonzi baede biso na fulu babongisa place po kitiaku mai edindaka lisusu te fulu papa ewumeli tozovote bango bakosala eloko te biso baveve baedaka biso te fulu babongisaka biso peut-être tala nana tala yo moko biso tokozwa ndenge nini mayele nini toza na eloko te boye kitoko te balobi tala nsima zonga moto olelaki poste bapesi yo mosala batela mosala mpo na nsima na yo mabota ebele ezali kovivre soki ozali kosala kaka boye ekosala mabe makasi
mwana ya Congo bondimela ngai ke soki okei na commune ya Masina na route ya Sifoko mingi na croisement lango na Kulumba okomi tuna est-ce oza réellement en la ville province ya Kinshasa topé oza vraiment au fait fond ya ba village po molili kotoyo insécurité eleki makasi nyonso oyo likolo ya kozanga éclairage public ya route ya Kulumba côté oyo ba crime ekomi kosalema mingi kobotolaka bato ba moto koviole ba mama na ba wezi ya Kulumba nyonso ya mabe en tout cas ekosiege côté oyo neti kaka satana azona adresse côté oyo bino moko boyoka neli population babetisaki mbonda le gouvernement professionnel faut attendre notre position na biso na Kulumba pour eza pasi éclairage public ezate donc ba moto totambolaka bozo causer ba accident ya mo magazine to bexi no bola ngaliso likambo bola sur presse ko pas attendre non likambo na biso pesa ni ma cash ba accident ko sala mana molili bazo ko kuma bazona ba criminel na ba moto j'espère bolanda ngo chaque fois ba moto ba chauffeur na moto bazo yo ba moto kaka ana Kulumba yango moi tuna besoin éclairage public poto yebaka mutu nyonso ndenge otamba pendant la nuit liloba tu epa bakoza mboka ezake no te batalela biso mpe nzela oyo tozoluka mbongo tosala kuluna te nyonso te me nzela eza molili makasi toza na insécurité surtout biso bata bamoto donc disons bakuluna tala eza na mama na molili na molili éclairage public batie kaka oyo ya direction oyo eke mapela mais biso awa eloko moko eza te molili na yabo tokosenga kaka na ba autorité ya ville province ya Kinshasa en tout cas boluka ko renforcer éclairage public côté oyo même ba notable pe ya Masina na bomoko pe ya bino na misiki ya Furbi pe bokoki ko sangana na bomoko olie bo créer ba tiraillement ezo kabolisa bino bo tsaba éclairage public côté et permettre population la bino ba vivre la kimia nyoso boyebake na molili ne batu babe ba profitaka kusala mabe yango pe biso to betisika kambonda likambo ya ba parking à la ville province ya Kinshasa ekomi kolekandelo parce que mingi eza ba norme te bino moko nde bozo komona kata ba image oyo tozali awa précisément na commune ya Kimbaseke kobadama ya mokaliti okoma côté ya maison communale nzela na ngamba Kimbaseke ezala lisusu te bosoto eleki na ndenge moko ya liboma bosoto toyebi te soki autorité ya commune oyo amonaka ngo to pa monaka te ozwi lokola babalabala lokola basoko lubwa eliki kolobaka babala wana okoleka te pe basaka na moko basalongo te parce que poto eleka ndelo baparking ya mituka ekomema mpango nyonso tu kotonda na plein tina kata baveni mo ekuta koleka lezalaka te pe okomona na nzela ya boulevard mingi etelemaka memi ata bisika bata makolo balekalaka oyo tobenga na français marche ya bapiéton nyonso oyo toyebi te soki mpe bourgmestre amonaka to amonaka te mpo kili bopeto esengaka ke à tout moment bourgmestre akitaka na terrain elongo na équipe ya assainissement basalaka yango me koto oyo assainissement ezalaka nango vraimen te tomekaki kotuna mpe bato yango balaka nzinga si réellement ke bafutaka badroit na bango oyo commune asengaka balobi oui tofutaka badroit na biso epai ya bourgmestre kutu tolukaki tobenga kotia badali na besiko me bourgmestre aboyaki na ye na makambo oyo etali assainissement mpe environnement parce que bokono mpe bamaladi ya ndenge na ndenge eyaka na bisika basalite ezali bababala oyo eza kobema vraimen salite mpe silelonga boulevard kutu soki vule beti moya koleka ezalaka te biso awa tobetisika mbona mbote bakongomani awa toza na kati ya Kasai Central précisément na rendez-vous oyo babengi atandele avant okoma pont ya Mwanzangoma rivière ya monene eza wana mais awa toza tout près ya ville ya Kananga mais bozotala état de route ndenge ezali biso tozali magazine d'actualité mbonda ekolo oyo ekambami na le DG valable en ledewa et se déplacer ville ya Kinshasa ndeza wana province ya Kasai Central pona kotala o ba oyebisa biso misala ezosalama po toyebi ke projet 145 territoire balansango kala mais ti lelo vraiment binomo bomona kaka biso tobetika mbonda
nazokende mbujimai me pasi oyo namoni na province ya Kasai Central. Outi wapi? Nauti Kikwite. Kobima Kikwite na biso totamboli na biso bien. Ti kalebo ya kuna me tokomi kalebo ya mabuza po tomona kananga problème. Awa toza lisusu na kananga na province ya Kasai Central. Toza nde na atandele oyo babengaka mashaka mbala. Na ngombe wana. Awa nalingi natuna boye papa. Okay. Biso toyebi ke projet 145 territoire koto misala nyonso se banda ndenge nini ozobisa biso ke eloko mo ezosala mate. Ndeko nanga bazokosa président. Po na nini balingaka bapesa ba jeune suivi ya province na province. Awa suivi ezate ba député wa 0 mètre. Toza na mashaka mbala awa babengaka tandeli. Merci beaucoup. A 0 mètre za na moto moko te oyo ayaka kotala nzela oyo. Mais bazaka kuna bazo fete bazokosa président. Awa président toyoki ki azo elevende. Pardon bakosa ete so message oyo koma. Président zota oyewa akoma kana atandela. Soki asilisi wana akoma na mwanza ngoma. Ndeko ya Congo tomonaka kaka l'air tobimaka na mituka mais il faut tomitunaka soki ya solo tozwaka ta ya ko-entretenir bamituka na biso parce que kotambola mituka toyebaka ke ezalaka baserke etambolaka na balabala tala lokola motuka ozali komona tunanga ezali wapi nyonso oyo esalemi awa na ipene kolobake mutuka oyo kaka ndenge ezalaki na bandeko na kasi bakamwe ekomi kaka awa bakisi na miniti muke kari yango moko ebandi kopela moto ekamwisi population na ndenge moko mabe bayebi te soki nini eza na base ya incendie wana bino moko boyoka ndenge babetisaki mbonda liboso ya kamera ya mbonda ekolo bachauffeur po balandelaka mituka bachauffeur tala makambo esalami vraiment soki ezala bakota station na station kuna me oyo bato adaye mituka balandela mituka bapati bachauffeur naosangala bachauffeur bolandelaka mituka ezangi mpe ezala bila ichaza momuka ozala apane technique yabona ekasengakibana na ye na chauffeur alobi tokita na classe awuti ozwa bana classe awuti kuna elingaki epela kuti na partie station wana aboyi toboma moto aboyi tolongolaki bapine aboyi ye moko ti aye nango awa adepose yango awa akiti bana na ye ake kuna na pano wana oyo ya biobi wana ale abandi kofilime ye moko afandi wana afilime asimi nzela abengi mobali ndenge asimi nzela ake na bana na ye ezalaki na bana classe awuti bwazoya kando omona akomi classe wana akomi moto peli wana chauffeur asanti da eloko moko boye asanti bien te deja na mutuka akiti mpo ameka koverifie akati na nga mbukuna retune ntango ozonga boya kuisie ebeti kano nde peli mutuka ndenge eza boye eza lokola nzota moto afo kobima na ntango koverifia biloko fo kontrole po ezaka mie essence mpona erreur moke epelaka moto nde omoni epeli awa biso tokosenga mingi na bachauffeur boyebaka kosala batretien ya mituka na bino liboso ya kobima po mutuka ekoki mpe kosilisa bomoi na yo na nzela na ntango moke mpe ekoki kosunga yo okoma bisika ya ndenge na ndenge eboki yo moko oyebaka kosala shwa ya kokumba motuka oyo ezala eta ya normal yango esali mawa vraimen awa na bandeko basala kati ya ipene biso tobetisika mbunda bana Congo Kinshasa bana Congo Brazzaville yo mutu olingaka baaktivité na yo eyebana na mokili mobimba mbonda ekolo agence epesi bino opportunité ya kosalela bino bareportage ya kafu ezala activité politique socio-culturelle économique religion sport conférence awa na mbonda ekolo agence ezosalema avec professionnalisme pe eza na prix moko très abordable esuki wana te endeko na ngai keba na bareporter ya muyibi oyo bayaka kozwa baimage pe elekaka nango na televizio te kasi awa na mbonda ekolo agence nyonso ya filmage modération réalisation photoshooting ezosalema avec un partenaire idéologie parce que awa tokanga masolo pe na oyo etali image yebake okozwa yango pe ata na format ya YouTube
olingi oyeba bisika tozali benga biso na plus 243 89 81 81 097 na bandeli lisusu na plus 243 89 81 81 097 na mbonda ekolo agence nyonso ya reportage ezosalema kitoko avec professionnalisme eyokani yo. Otuni ba divorce pasi okote na mboko oyo yebe yango te ngi balata balingi babonga ntango azomona akeye na mobali kaka eloko eza te pasi na pasi ye mobali yango akosenga oyo mobali apesi te mwasi aboyi akeluka mutu oyo atika ye libre bakokozala mikumba te pasi ezoleka omi ebele eza bongo ndenge ezosalama me badivorce ezosalama ebele mpo na nini mibali bazosala te mbongo eza te mwasi mpe alingaka piaka te mpo aza fleur na tongo asukoli ye leri piaka ekoya makasi mwasi akimi mobali mpe alingi mpe place akokende kolinga place mwasi wana oyo eza bien sikoyo badivorce wana pasi nde eza mpo na bana mboka oyo pasi eleki basi balingi lisusu babana te mwaye bavanda na mibali basalaka te eza parole bon badivorce wana ezoya pamba te batata babota bana wana makanisi na mutu ya malamu bazalaka nango etikala lisusu te ntango ya liboso bazalaka bazwaka mwa difa azoyeba mwana azali nasala boye mpo na ndako na nga me lelo oyo basala yango lisusu te lelo bakoma kolanda baujana ujana ye alateli yeka mwa eloko ya mokuse yo moto oza na ndako bebi tobandi na bango na souffrance lelo tokomi na bisengo tokoma bato mabe babalukela biso alors yango wana mpe biso tokoma kozongisa mabe na bango kamwa moto alingi nga dasepeli na ye tovandi akombo bikisa ngai na bana eza foti na biso te bamibali oyo nde bato bawuta na biso banda bomwana nde bango bato balukela biso bavi oyo ya mabe oyo sasa mosusu ezokowuta bapapa bakomi baincapable okomona le mosusu bovandi na mobali yango mpe mwa bambula ebele abandaki mpe kosala eloko te yo moko mwasi obundani omona na liboso nzambe mpe atie loboko mobali apambolami mobali ntango azopambolama kaka ntango amoni mwa mbongo na maboko na ye yo wana oyo nyokomaki mpo na nini bobikisa libota na bino elongi ekomi yo mabe yo nivo moko na ngai te yo boye na boye nzambe oyo biso tozobondela mpe ntango basi nzambe na biso ape biso matoi tolelaka apangisaka mpinzoi na biso lebilebi mosala yango banda osalaka mwa lolendo ntango ekosila nango ale okomi chômeur obandi kobondela nga obandi kolandalanda nga me nga na otie kobosana bilema mabe oyo osalaka ngai te. Likambo etali insécurité na ville province ya Kinshasa tokoloba tokolemba te awa tozali na commune ya Kimbanteke na sous-commissariat ya Biyela bisika wapi Commandant Papidi Piarando azosala musala na ye kitoko ba jeune oyo bozali komona bilongi na bango lokola ba inosa kasi bazali batu ya mabe makasi na kati na bango miyibi ya bangulu bazali miyibi ya basoso pe ba grand kuluna oyo bazali ko déranger population na quartier wana tango biso mbonda ekolo tokitaki boyo kandenge komanda Papidi Piarando abetisaki mbonda mutu makambo te ngai bakonzi badesidaki batinda ngai awa pona tia kimia parce que koto eza na sécurité makasi kuluna eleki crime eleki ba criminel nde inspecteur provincial ya ville ya Kinshasa abetaki sete pona crime sila na kati ya mabele ya province ville de Kinshasa awa toza na société Biyela oyo ezo dépendre pa na ngamo ko di parando ozo mona oyo omona mutamandefo oyo mutamandefo ozo mona oyo moyiba bangulu donc ngulu elekate basami balé na oyo donc ngulu elekate j'espère retourna bango ba ebisa yo chef na bango atina ba yiba bangulu aza wapi parce que ebisinga no mokonzi to kobomba te to koloba vérité mutatina soto yiba bangulu bato akimi ngala ko défendre mabela bakoko na ngai moni Congo drapeau to lati eliko la symbole ya mboka muto alingi mboka na ye fala ta drapeau ya mboka na ye donc to ko symbole yango nde bakonzi batindi ngai j'espère bakonzi batindi nga pona kimia natia kimia na mabelo oyo miyiba bangulu o bazonyo la population bango ewana ozo mona oyo bakuluna j'espère ozo mona za roi
bandako ya bato avant biso to yawa population elelaki bandako bayibi babotoli baplasima bayibi babiloko ya bato tokomi totie maboko na désert po tolakisa ke fox moto aleki leta aza te toyokuta bango na moninga na ye ekulu na oyo bazomela bombe baza ye tambwe Zuzu nde ye tozwi la général Zuzu ye. Population ya quartier Biyela basepelaki ndenge komanda Dipi Arando akangi ben civique oyo baza konyokola bango kuna boyoka bango pendenge balobaki. En tout cas naza nesengo makasi. Naza sengo makasi penza kosakana te. Pe naza mwasi na bango pe na sepeli na musalo basaleli ngai. Kozwa batu oyo tomitungisi bandano wele tilelo to sepeli makasi ne tozi bango. Na sepeli makasi naza nesengo vraiment. Musala ndio yango yo bana baye a musande yango to sepeli makasi. Biso tozaki na mabulu makasi ana kacho me banda ye musale kitoko. Komanda Papi Dipi Arando continue musala na yo kitoko parce que singa kande boye policier il faut azala toujours pene na population pour na assurer sécurité na ye. Ayeba na ko renforcer sécurité na ville province ya Kinshasa pour que bato ya modèle ya boye bayeba lisusu na ko déranger population te. Yango biso awa to betisi kambonda.